Alongo ke Yenge Musulu Yenge Batoto Muna kitu kama tarapanda ikiteleki na mbubamona Muna kitu kama tarapanda ikiteleki na mbubamona Muna kitu kama tarapanda ikiteleki na mbubamona Matata mingi na tata mokeli wa dikela mokiso Oyo apesi biso lisusu tango mpe pema tomona na lelo mpe bongo bakobatelaka biso muta eyaka biso na mokili te kino ekozonga biso epai toutaka matondo mingi na baloma na biso basi bayebakilama bango masopamaka mpona bonsomi ya bayindo mpe bongo biso ntango tokozala na mokili soki tomoni ete bonsomi bozali te toluka yango mpe bongo toyeba ete eza na bamoko bakutelaka bonsomi yango bongo bango bazala lakisa na biso mpe basungila biso na ntina ya kokuta yango matondo mingi na bakoko na biso baso mpe bayebaso balekelaka biso liboso pamba te kozala na biso lelo emonisi kozala oyo bango bazalaki lobi oyo babatelaki na yango baboti na biso bango mpe na ntango ya bango ekobayela biso matondo mingi na kumukimba oyo balikabaki mbeka mibutuku misato na boloko kozanga lisusu komona bapasi mpe bongo banengwa balinga nazalaki azeko oyo bandimaka kotika bokosi mpe bokumu na eteni na yango koya epai na biso kondima minyoko mpo ete biso bayindo tokoka lisusu kozwa molobeli epai ya tata mokelo mpo ete biso bayindo tokoka lisusu kozala na mobikisi mpo ete biso bayindo tokoka lisusu komona nzela ya lobiko mpo ete biso bayindo tokoka lisusu komona nzela oyo ekozongisa biso na mokili na biso na botata mokeli na biso na mokili ya kimia mokili ya bokonzi ya bokumu ya bosomi oyo etonda na nyonso oyo ekomisa biso lisusu bato oyo mokili mokuta bakotosa mpe bakobanga na bongo mokuta okoki na lokumu matondo mingi na mangunza ya kumukimba na lolenge ebe bondimi oponama na bino na eleko oyo po ete elongo tokunda etuka ya lobiko ya bayindo oyo kozali komikaba na yango pema mutu mpe moi matondo mingi na bakumu na biso baye bandimi kozala na biso elongo mpe baza kondima ete akotolaka biso mabele esengeli tokundela yango ezonga na maboko na biso kolandela ntina na yango matondo mingi na bandengo ya bangunza wapi na bandako na bimbuka bazali kosala maso mpona kosunga bangunza ete etuka oyo elongo tokoma na yango ngomba ya bilaka
Matondo mingi na balundi matweki ya binguka. Batali mabongisi babombi misolo. Balandi ya balundi matweki. Bakambi na bagula. Bakambi na biteni biso. Obaza kusala maso kutumoi. Ete binguka. Ete kalikoso. Matondo mingi. Na bambuta ya kumukimba bayi bandimi nelekoyo kopesa bilenge maboko mpona kosembola ete solo bilenge bino bozali ndaka na kati ya ndaka ya kumukimbangu oyo biso toyokaka na ntango yango ndenge bakotelema mpona kobunda etumba mpe na kongo tondimisa na mabota ya bana na babete soki bango bakoyangana kasi bayebaka ete ya solo linyoko eukaka eza na poso pepe ekaka biso eza na ntina mingi po ete tolonga na kati nakatano yango matondo mingi na bapondo ya kala pondo ya sika biselele bikula yefuta okange amuka lokuta nayebakola nayebasi ya sila matondo mingi na banongi na biso baso baekutu moi kuna na kati ya bimbuka baza kosala maso mpenza po ete basunga baso na kati ya bimbuka na bakuna mpona kokamata mai maso matina ekomekai ya bakunza to bakunza na ntango na bango mpe bakomisa mpona esika oyo ekoki oyo kosala oyo ekoma mpe esika oyo yango ezali kosenga matondo mingi na badianga mina biso ya mokolo mwa lelo oyo babotami lelo esengo na biso makasi mpona bango po ete bayekokatema biso na kati ya molongo na kati na libota wapi ezali biso kokunda etumba ya lobiko ya bayendo motango bakisaki obotami lelo esengo na biso okola na biso elongo kasi ozala te obotami ozolikoka koleki kotikela baninga mawa ozalaka zoki moko wana azalaka kitoko mingi kasi abotami kaka zoki ye wana bomonaka po tobengaka ndeko kikaki yaya kikaki ye abotamaka mokolo yango boye ezalaka mokolo tozalaki kofundola kokosama ya nzinga moboko balesala matala matondo mingi na batata banengwa bilenge bana baso baye na mokolo mwa lelo sona tuku mibale na misato sanza ya mwambe opemi bwa motoba obu mokama na tuku misato na manaka na biso oyo ebalani na mokolo mwa misato sanza ya mitano mibu to toyibale na zomi na libwa wapi ezali kokundola biso eleki bongo kama mitano na tuku mibale na mwambe ya mibu buta wana kumuzinga nkuu akosamaka epai ya balokoso pembe po ete akaba ateka bokonzi mpe bokumu oyo kilo lelo oyo ezali nayo konyokola biso kasi yango ya maso totombeli baso boyei kolala nde bongo topesani bayende biso baso totunani kokolo mono bwa nzoto tuna ndeko na yo
okoni nzoto alongo te yengeke batozo mingi mokolo mwa lelo masolo na biso ezali kaka bakitango basasimuna kutu bakitango basasimuna kutu osasimuna na mukutu osasimuna kaka ok sima nango siko balobi nini asiko baita matondo mingi na mongo kumukimbango mukolo lelo alobi limana kutu ya mondele oyo bakangaki yo limana kutu wana biso nesonya nzila mpona kutu yango tokoloba boye ekala engango yaya kala engango kala engango yaya kala engango tangu jambo yaya tangu jambo kala engango yaya kala engango tangu jambo yaya tangu jambo imye imbi imye yaya imbi ayimbiko mona kuike yanga ayimbiko mona kuiroranga ayimbiko yaya yimbye ayimbiko mona kuike yanga ayimbiko mona kuiroranga ayimbiko mona kuiroranga kumasa kuseki kukilongo kudimba kumyongo mungazizo ayimbiko monobuike yanga ayimbiko monobuike yanga ayimbiko yaya yimbye ayimbiko yaya yimbye balongoke basengi yo bima na kati ya kutu ya mondele eza na ntina mpo na kati ya kutu bayindo bazonyokwa kutu wana eza kaka mopema malamu eza te molia malamu eza te ata oza na mayele no ndenge nini na kati ya boloko eske na boloko bato ya mayele bazalaka kuna na boloko makambo maso eza kaka ya kiboloko kaka ata ole ata omeli ata olati kazaka ata
oza lolendo ate oza nini oza kaka na boloko. Bandeko na ngai mokolo ya lelo tozala mayele mpona mayemale kaka mokolo toza kokundola lelo eleki nkama mitano na tuku mibale na mwambe ya mibu. Na kati ya bomoi ya moto linga oyeba epai outi mpona oyeba osiko kobe mpona mpe oyeba epai oza kokende. Ntango totangaki na kelasi tokolikya na histoire balobi kaka mindele bayaki ti esili babatize roi andimi kozwa bateme nde bapesa dati te. Bapesa dati te ntango kozotanga boyebi kaka ke roi azalaki batize apres mbanza Congo ekomi San Salvador bongo nde batangiselaki. Nsima nango un grand roi chrétien ayaki Alfonso Mwemba Nzinga asuccédé tata na ye Nzingaku ye nde moto asalaki Congo royaume Congo ezwa mpenza émancipation ekola ekoma kitoko. Même si la mindele batongi baekole basali nyonso Alfonso prete betela ye matoko basala nyonso ti lelo l'école, la compagnie en 1885. Non, Yamonano, Barab, Babadi Côté Baïdo, c'est long, après 1885, Macaboui Mabélé à Baïdo, après, vous voyez, vous dites, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, vous dites l'indépendance, de l'indépendance à gauche. Bodiaka, Boméaka, vous avez vivre kaka, l'État vous a vivre, vous avez vivre kaka. Bozali bozate bozali po bozali bozali abe bozotala na bozomona kasi ya pasi makasi ezali nini ete moto moyindo aza inconscient. Soki moto akomi inconscient akufi. Parce que si vous êtes à l'hôpital, elle est au bout du bateau, comment c'est que vous êtes inconscient? Parce que vous avez réanimé, bon. Inconscient, à bien bateau, va aller s'attaquer. Inconscient, là, dans la tombe, là, inconscient, ça, la tombe, ça, elle est la caille. Maintenant, de vous. Vous avez comment pas inconscient? Allez à côté. Dis-le pour la qualité. Allez à la foule. Vous avez comment là, de la kawaki. Allez à la kawaki. Est-ce que vous avez comment là, de la tête? Alobaka te. Est-ce qu'il y a un makambo alobaka? Alobaka na kiliboma. Atambola na pekaka. Nyonso. Sikoyo. Soki mpe moto aliboma asali fièvre. Bakopesa ye mpe kisi ya fièvre. Po fièvre esila. Soki moto aliboma mpe azoki. Bakopesa ye mpe kisi ya kotraite. Ce qui va vous donner votre tête de plaque.
mutaliboma. Hein? Mais kisi ya malonga oyo mutaliboma zoluka kosilisa ende nini? Kotlete kota mutaliboma eza na likambo te. Kotuna etonga mpona fièvre eza na likambo te. Mais libota ezozela mutaliboma liboma esila azonga kosila. Pour Adam Moutou, mais il y a un état d'inconscience. L'état d'inconscience. Mais il y a un peu de mutaliboma. Surtout aux Sonolonae, à jouer le bichon, car Bongo nous est juste à la télé. On a dit, bon, madame Moutou, là, tout le monde est là. Yonde di bon, madame, yonde. Regardez. Hein? Si quoi, yonde, madame, il faut marquer à ce tambour là. On va pas pousser là, on continue là, on va aller. Acheter le sac, à mon niveau, on continue là. Dans une mission qui yonde nous a dit, bon, marié à ça normal. Hein? Bon. Alors, ok. Alors, mutaliboma kusilika akufinga yo akusala pe mabe. Hein? Mais ce qui peut être kusamba na mutaliboma koko kusamba ko bawe bisoni ndima kaka polio ça normal. Hein? Donc il faut supporter mutaliboma pour nous avoir l'état de conscience. Pour nous dire que nous avons un traitement, est-ce que nous avons parlé, nous avons besoin de moninga. Nous avons besoin de moninga le bico. Déjà, il y a l'état de conscience. Il y a moins ça ne sert à rien pour critiquer mutaliboma. Hein? Pour agir ça comme sur l'état de conscience. Pour les qui s'attendent au naïo. Yo luke na ika kisi yo ekobomisa ye azonga mobimba balo moke. Mais bino ba conscient. Hein? Bino ba conscient. Boti ka pe le qui s'attendent na bino pona ko critiquer ba kama bomba. Donc otala ba kama bomba. Bote de luka kisi oyo ezongi sa ba conscient. Yo poza na bina di bomba. Si vous avez ça dans le conscient. Bon. Alors ça va être ma casse ici pour que la bonne n'a pas un conscient. Ni à moi ça dit. Tata Newa. Bishop Ayindo. Na mokili mobimba. Bon tata mokili akeli. Bishop Ayindo. Bishop atutoleki mokili mobimba nyonso. Bishop. Soki ata tokokende mosika biso nde kaka mokili. Biso evangeli ya mayele. Biso evangeli ya nyonso. Nyonso. Yango wana nakoyebaka masolo ya maleka bakosunga biso mpo toyeba mokolo mwa lelo te nini tosengeli kosala na bomoi na biso ya mokolo mwa lelo mpe lolenge kani tosengeli kotambola ebele ntango baza koyoka biso tokoloba sango oyo bayindo bolamuka na pondi bayindo bozonga esika bobungelaki bayindo botika koderange biso bino na makambo na biso na makambo na bino wana tika kasi soki bazalaki l'état de conscience mokolo ya lelo ndenge toza boye lelo ezala bapoliticien ezala bato ya science ezala bato ya mangomba lelo soit baréunion na baréunion nde ezali lelo
bakonzi ya Afrique lelo mbele bazali esika moko basangani kotoloba na nzalo poso pembe na ntina ya mokolo ya lelo mbele bangunza banso bazokundela boyindo mokolo ya lelo mbele tovandi esika moko tokanga likambo tope mbele lelo tomoni bapolitisien nde batondi awa na ngunda ya miyamba nyonso botandami ngango po tosolola nini tosengeli tosala lelo po tobanda yango lobi mpona mokili oyo makambo tovandeli awa po tosolola lelo eza likambo ya kokweya na kati ya motambo ya loposo pembe na eleko ya mofuti nyongo ebele nayebi te mpona nini makambo oyo ezali ya balindo esengeli biso balindo tozonga misika tobundelaki mpona nini mpo bayebi te ete nini yango eleka na kati ya mokili biso balindo tozalaki na mokili na biso esengeli boyeba ete biso tobotami liboso tokelami liboso mokili ebandi epai na biso bayindo na mayele na makambo nyonso okomonaka na mokili oyo bokonzi ebandi kaka epai na biso kokoma ebandi kaka epai na biso kolamba makambo nyonso biso kaka na likambo moko oyo boyokaka Afrique berceau de l'humanité berceau ezali mbeto ya bomwana elingi koloba mbeto oyo baleli bomoi na kati ya mokili elingi oloba mokili ebandi epai yo moyindo ozali mokili ebandela awa yango ngambo nyonso ezala mokili ebandeli awa nyekongo bokomona ete biloko nyonso mokili azali na yango posa ezali awa nyonso mpe mokili mobima bayebi esika nini tata mokili azalaka kaka awa boyebi ke motema nzete eza na mokokoli bongo mokili abandela esika nzete abandela esika balionela mokokoli ata ye monene ata ye molai ndenge nyonso mokasi nezalaka esika abandelaki na misisa awa batoto mingi ata mokili esali ndenge nyonso ebandelaki epabai na bokonzi na biso po biso tokelamaki bato ya yango mpona nini toza mwindu bamosusu balobi te moi te biso toza mwindu na moi te kolandela mileko ya kokela nde bongo bato na bato bazali kokelama na langi na bango kolandela ntango ya evolution ya mokili ebandaki na moyindo ntango wana nanu moi ebimi te longengo eza te nsima na yango eye ntango ya moi nsima eye ntango ya sanza omoni nsima eye ntango ya monzoto bongo naibandeli tata mokeli abandaki na molili alors ntango abandi kokela bato mpona liboso akozala na representant yaye moko tata mokeli elingi koloba oyo ya liboso eza ye moko tata mokeli nde ayekolaka nzoto ya moki ya liboso donc moki ya liboso azala na mokili eza ye moko kaka tata mokeli
langi na ye ya ebandeli ya botata mokili. Donc moto mwingi azali korepresente ntango ya ebandeli ya mokili oyo nano moi ebimi te. E na ntango yango moi nano ebimi te, kala na makambo ebele boyokaka mpo bopesaka tension. Ntango ya moi nano ebimi te, moto mwindo tata mokili azalaki na kaka molili wana ndio ozorepresente yango, ndio ozorepresente mpe esika oyo molili ezali, esika mabombami nyonso ezali. Donc moto mwindo aza esika mabombami nyonso ezali, esika motata mokili nyonso ezali. Nsima toye na eteni ya moi na Oriento, au pays du soleil, au pays du soleil. Poni babengi bango bato ya moi. Emingele sikoyo na tour na bango bazokende wapi? Bakendele bazokende moi. Mindele bakende na sanza. Parce que bango baza na ntango ya sanza. Surtout balamu baza na ntango ya nini? Omonaka bango batie sanza na mozoto aye kokota wana. Na motangaki mpe na nsima mosungi wana. Parce que barabe baza baderive, baza programe te na programe ya ebandeli. Ebandeli ezalaki kaka race misato. Biso bayindo langi ya mosaka na bango. Soki ezala Abraham na Agar te, mbele barabe baza te. Nde bango siko bake kokotola bipangoli ya Isaac lokola abotamaki nsima Ismael azwi nde azwi mabele oyo ya bango wana. Lokola lelo masolo eza mingi ya letwa ntina na yango biso bayindo tozalaki na ngambo na biso mabe ekoti na ngambo ya loposo pembe. Wana biso toza biso bango baza na ngambo na bango, biso mpe na ngambo na biso. Mobali moko awutaka quelque part ake akosi Eve, abebisi Eve. Eve aboti mwana na mopaya oyo babengaka nyoka mutu. Nyoka saloba siko nyoka oyo akosaka Eve eza vipere to culèvre, cobra, to boa, to nani. Parce que biso na ntango na biso toza baconscient bayokosa biso eza te l'infraction individuelle. Alors nyoka oyo alesaka Eve mbuma, balobaki na ye balotambola balongola ye makolo. Nyoka wana siko nyoka nini bino boyebi azalaka na makolo? Nyoka nyonso aza na oyo babengaka kaka nyoka eza nyamo azangi makolo. Mais surtout banyoka basanganaki bake kokosa Eve to nyoka moko kaka. Nyoka moko ote muyaka moko afingisa bayaka nyonso, mowumbu nyonso afingisa mowumbu nyonso na ndenge ya bato lolenge wana kasi bato na bato. Mondele akobotaka mondele, mutu mwindo mpe mutu mwindo, pauvre apa abotaka pauvre. Vipere mpe vipere, infraction ya bavipere. Est-ce que banguma baza na kati? Omoni nyoka moko ya vert bato bagomaka ye te. Nani bazaka nyoka balobi te ya swaka te. Bongo balo moke na bongo biso na ngambo na biso bango basali mbeba na bango. Mbeba wana ebingaki mpo basala yango réparation. Réparation ya ebandi na Abel esengelaki arepare. Parce que ntango batie Kayen na Abel, Kayen azalaki censé ya korepare te liboso ya tata ya Adamu na Eva. Parce que esengeli koyeba bien ke tata ya Adamu na Eva bangwana te nzambe ya mokili mobimba.
Adamu yake ino badala kakana mambo. Zambe. Kena nufika bisotoso mshora mwangu kena chukolo. Nani siya mwana kakamo kena? Azate. Nani siya mwana Zambe? Azate. Siko Adamu yake baler basari disu. Pokwa ekoki. Bayoki makolo ya Nzambe. Ezoya. Azoya esika bakutana. Babu bakimiye. Ekoma maboko. Bon, zerana tontu na nana mwezi. Yaki mpazale awasiko. Yukana mwayo bomba mai. Bomba mai te. Kona nini? Kozo monete. Bobo. Oyoki kotako binerate. Metango bayoki makolo ya Nzambe ezoya. Bakini bakeko bomba ma. Yeke tango ya moni bangote. Mobi la lobi bongo. Yeka sama moni bangote. Ayeki pena kote bazalite. Abado tuna. Adamu. Kozawa. Kuna moni dinote. Esto wana Nzambe ya modi moto ya musu. Ya musuni. C'est clair.
biso lelo eza mpo eyambelaka biso bilei bongo esitoma ya Adam siko mpo biso tolia fo toyoka nzala bongo siko Adam mpo alia yeke koyoka nzala po alia siko soki Adam asala 6 mois aliaka alingaki avivre to alingaki akufa siko liwa wana nini alingaki omemela ye yango lisumu to nzala Mungela sakali na mulimo mutu mwingi Mungela sakali mtoto na bomo ya mutu mwingi Siko motala na bile makambo aboye Kaina le salaire du péché c'est la mort Kaina a vomi Abel mais avant ya bomo Abel Ève déjà cherché Muka Bozolanga Ève asali masumu akufite a Yesu samemi Adam asali susu masumu yeka kufite Abel mosantu asala ne masumu te kutu makonza na ye ndimama Kaina azwi amamoli ye abomi donc masumu kimisaki baza na bomoi mais mosantu akufi siko mpo bapesa etumbu na basumuki lisumu ya Adamu lokola sumuki akobima libanda ya jardin akolia na motoki na ye mais azwi grâce il faut vivre 960 ans selon Bible Kaina yo lokola obomi Abel aleloko awa kende Nzambe alobi Kaina alobi kotoki ndenge eza mosika moto nyonso akomona nga akoboma ngai ya mite bakoboma soki babomi ye okozala danger aza condamné to azwi grâce mais aza assassin otala ngani makambo ya boye peut-être que le salaire du péché c'est la mort bato nyonso basali mabe bazwi grâce mais moto ya sumuki na ye te akufi akei soki mpa akotama lisusu eyebali te ndenge abungaka bongo histoire kakesila yango wana mitu na biso fo esalaka parce que baye koabrole biso mpo bakosa biso ke tokovivre éternellement na mokili oyo mpo biso tobanda koluka eloko oyo ezalaka na mokili ozomona alors soki eloko oyo ezalaka te yango wana ozoluka ozali kizengi numero 1 koleka kizengi ya yawe mpo motu nyonso alukaka eloko oyo ezalaka mpo ayebi ke soki na moki na nsima na kozwa yango me nyonso oluka eloko oyo ezalaka te alors tokata kaka na mokuse neteni wana la vie éternelle bomoi ya seko eza na oyo eza illimité oyo eza na limite te ye nde aza na bomoi ya seko kasi oyo aza na limite akufaka yango wana Adam soki abotaki parce que Adam aza limité oyo nyonso ekotanaka po eza limité oyo eza illimité akokotana te bongo soki koza limité mabele eza limité banda mokili ebanda soki bato bazokufa te tokosuka ndenini mais mabele se etonda mais fo bato bakufaka Adam akokisaka soki 960 azalaki ya jeune mingi toye lisolo ya Nzambe toye lisolo ya nini topesika mwa ebandeli wana po emeka kosunga biso ke bato wana bayelaki biso makambo ebele ya lokuta kasi nini elekaka siti ya mabe wana epai na bango esengelaki balongola makila ya mabe oyo ekotaka na kati na bango sikoyo mabe wana eye kosala ete nani akolongola makila wana lokola
génération ya Adam, dans l'équipe, il y a une génération à Noé. Il fallait pas effacer un bon nombre de bateaux. Et on va récupérer Noé à ça dans les bouteilles à Sika. Na kati na ye. Na wana bokolanda na kati, Noé akota plus. Ye kaka na bana na ye. Na babokiloni na basemeki na ye. Na kati ya arche. C'est leur histoire. Après, va effacer partout. Mais le coup là, il y a la descendance à Adam et Ève, mais pas Israël, au combat. Mais ceux qui t'ont aussi comme ça, ils vont voter les mêmes pas Israël. Et c'est une qui va le voir. Mais pas les Noé comment aider. Non, ma copine, parce que les copains, la bande, tu vas parler de la mort à Babo. Babo, hein? Insiste, hein? Déjà insiste. Déjà insiste. C'est un objet, un peu pas d'ailleurs, un peu d'insiste. Déjà insiste. Déjà insiste. Mais ce qui fait la paralité de la mort à Babo, c'est que c'est déjà piège. Aussi, madame, à quoi elle m'a quoi? Hein? Kalaingambo, yaya, kalaingambo, tangu jambo, yaya, tangu jambo. Maintenant, nous alors, Adam, avec qui, si madame, génération à Noé, alors, troisième génération, il y a Abraham. Il fallait supposer Abraham. Dans Sarah, dans mon Bible, ils ont représenté Adam et Ève. Il faut surtout pas la charge du roi de la Bible, ils allaient dans la case de Caro. Mais on a appelé ça Abraham, examen. Et donc, nous, c'est ça le Maganatina. Nous, c'est ça le Maganatina. Il y a un peu de Kangele. Bon, on a la distraction, comme on a la tête attentive qui n'a pas dit, oyoyo. Tozali, les catholiques, la chose semblant, à partir qu'on organise la messe, il y a pour inviter pouvoir à ce pour la récupération. Asiatique qui peut pas ce pour la bishop peut pas y de toujours salarié. Tu vois, politique, il y a des gens et il y a des à ce moment-là, akende na Asie, akende na Europe, c'est le président Kabila, vous avez chinois. Président Chino, vous avez bazota. Si vous êtes impérialiste, vous avez dit que vous avez un gambo na bango. Vous avez dit que trahir bango, mais vous avez dit que vous avez donc, vous avez utilisé l'Église catholique. Alors, il y a un spirituel. Si vous avez un boutique, vous n'avez pas kusakana yo yango nisiko kuteza batina koyebandela bokonzi ya bayindo na ngonga oyo ekokende nulle part ekotikala kaka epai ya bayindo bongo mokonzi ya mboka lelo akobatela bana milimo ya bakoko mboka lokola si tozwaki yango tozwi yango mpo na libela. Et nous avons su sur le moment comme nous l'été. Et là, on dit que ça a été mon délage à l'oubliage de la sous groupe Kaore. Quelle que soit la stratégie, nous avons ça là, condamnation à mission des Arabes 430 ans. Condamnation déterminée. 430 ans. Tout le monde va envoyer. Donc, on dit la prolongation. On a mis un manœuvre dans la constitution. Si il y a le le 24 janvier 2019. On est ici 14 jours, mais malgré 14 jours, par contre, il y a 4 ans. Pour te continuer, et pas de parole. Bonjour, mon athlète, et le mois de la seconde, qui m'appelle dans l'hôtel. Sans assier pour Kaki, maman, quelque part, le monde passe à vous, et vous le vivez aussi. Moi, la montre à
césarienne qui est au sein de ma dégainée. Bagage janvier, comme mois de mai. Dans le cas de la paix, à le Kouta. Et pas pour qui va voir la paix. Ma belle est sur mon CV. Tondimi, le salaka ma paix. Et pas il y a ma coque, il y a ma minelle. Bango pe bandima ke tofutaki bango nyongo yango biso tondimi tosali mabe tondimi mpe tokofuta nyongo tokutaki mpe na processus ata bakati biso maboko bakati kingo basali nyonso nyonso biso tozali likambo te biso mpe tosalaki nyongo mabe tondimi kaka mpe soki ngonga prisonnier soki condamnation na ye ekoki esili bambula na ye bakatelaki ye ekoki basalaka nini mpe biso toliberaki bango te basomaki epai na bango. Comme si on dit que les tours de biso ba ba dingo tika biso. Bamba tabakita. Biso tango na biso esili ekoki. Ya mwana toko tuna tata mokeli balongo na bakoko. Ça peut être que vous avez l'erreur. Vous avez une condamnation indéterminée. Condamnation à perpétuité. Il y a l'idée là. Mais c'est déjà condamnation à l'idée là pour nous faire moyen pour ça là. Il y a juste la soupe à la mandat, la soupe à la condamnation, il y a 4 pressions sur la table. Il y a qui va vite, il y a qui faut l'année. Il y a qui s'attend, il y a qui faut l'année. Ballon, il y a qui faut l'année. Sango, il y a de la vilaka, il y a qui faut l'année. Pour l'année, il y a Bangout. Pour l'année, il y a Mossolo. Pour l'année, il y a Tumbao. Il y a condamnation, et ça va dans l'Elona, il y a pour foutre une Yongo, ça va dans l'Elona, il y a eloko moko mondele akoki kosala awa esimba ezali te soki mbeba ezalaki te oyo kala mbele tokoti na bowumbu oyo te sikoyo tozobunda po tolongwa na bowumbu ya monene ekokosana te baliongo soki lelo okanisi kama mitano na tuku mibale na mwambe 528 ans Buda Zingaku azwaka bater efe ezati lelo bongo sikoyo nini ezolakisa oke oyo osalaki lobi oyo esali kaka 3 à 4 ans efe ceci ozomona donc eza derrière mingi na bato balobaka lisumu nini ezanga bolimbisi soki libongisi esalemi te efe ekokontinue elakiloleka na kati ya mokili bato baza discret bazoyeba te bozala attentif alors adam abraham bato bapesi l'examen soki alongi na baexamen wana asali séparation soki medire elingi kolobake abraham azwi sikoyo bopeto oyo adam abonisaki donc abraham ake na perfection akomi na boyokani ya malonga na mokili ya molimo na bango nde balobaki na ye kabola bandeke kabola banyama miteni mibale mibale ntango azokata elingo bake part moko ya monguna part moko ya bango mokili na bango sikoyo ntango akaboli selo na bango amosani bandeke alors ntango bayeba zwa part po bakabola bango tozwa kaka ngambu ya tata mokili totiko kuna bakutana bandeke bakaboli te seke abraham akaboli te abraham lokolo osali boye lokolo eshuwe bana no bakokende wapi na mboka mopaya ozomona sikoyo bana ya abraham bakokende bowumbu na mboka mopaya nde bongo na descendance ya jacob nde baye sikoyo epai na biso po eza mboka mopaya mpo na bango baye kosala nini baye koyekola botata mokeli mpo na nini egypte eponamaki mpo eyamba bango mpo na ntango nzala ekotelaka abraham ye na mwasi ne sara bayaka na egypte bongo ntango baye na egypte nyamu mayele mabe lokola aza kokelela azwi mwasi na ye atindiki ye farao azwi ye na kimakabo ntango aye kosutukaki aza mwasi ya motu
Pharaon pas quoi il a mutambo. Surtout qu'il y a un mois si à Motuba. Azoma, faut foutre. Eza nyongo. Motola na sikolo. Eza nyongo. Esengeli. Afuta leo biso bayindo kutofuta nyongo ya Abraham. Tokamati mwana mwasi mobimba topesi ye. Makana, voyez pas ma famille, chef de famille à Banga pour la Calibota naïe, président de la République à pour la Calibota naïe, roi pour la Calibota naïe, et seigneur de Yéba, pour Outua, pour Bokomua, pour Bozo Kédewa. Pharaon s'est déchargé, a foutu Abraham, plus, il y a vu que moi aussi. Na futi bameme bangombe bazisusu na mwasi basaleli elingoloba elo na makamuke efutamaka ebele mpona mbeba moko réparation eza mingi meme ntaba ngombe biloko nyonso esilisaki te wana ezalaki supplément batapisi babakisaki likolo lokola ye azwaka mwasi ifafuta pene nde bapesi Agar azalaki mwasi ya lumba te aza na kati ya noblesse na kati ya famille royale esika bazelaki wana ntango bango mpe bakei na ye kuna bienke azalaki na libota oyo elongo bani me kuna te kokoma mowumbu pote na libota na ete bate koniokola ye bapembeni ye na mwana wana mpe eza mbemba yo mafuta na yo yo na turu na yo onyokoli yo mpe fosala nini ifo futa siko kofuta nde sika siko bana badescenda ya Abraham na nzela ya Isaac mpe Jacob nde bakoya siko koya kofuta niongo ya Agar. Alors il faut que ce soit un homme là-bas. Il faut que ce soit un homme. Tout le monde 430 ans. C'est vrai qu'il y a 4 générations, donc 400 ans. 30 ans la prolongation. On a qui condamné pour 4 générations. Hein? Condamnation déterminé, ils ont indéterminé, déterminé. 4 générations, 400 ans. Si tout le temps vous voyez, c'est le livre de Matthieu à peu près 76. Bon, on a madame, hein? Parce que épelé, vous avez 6 bouts, vous avez 6 bouts, il y a mon analyse, les autres, les débats. Makakisi ya mabe eloko sio ntango eza no na motu notion oyo eza no na motu nozokwea nango na mbeba il faut que comprendre eza na makambo mosusu balobi na yo okendele esika okendela boye tala boye sala boye il faut kozala na souplicité ya kozala na motosi sango oyo soki eye kosala moto ya sika génération ya sika oyo toye nango na Afrique. Génération nyonso euti koleka kala ezokende na kolimwa bano bazokota balelo bana ya bilaka génération oyo il faut kozala mayele makasi alors bana ya Israël baye l'Égypte 4 siècles po bazala base distingue na baégyptien babalana na baégyptien mpe babalanaki bango na bango soki babalana na baégyptien race na bango elingaki ezala kaka to après 4 siècle elingaki elimwa elingaki elimwa encore une fois babalani lisusu bango na bango lokola ntango ya Noe donc ti babotamaki bakomaki ebele bazalaki kaka bango na bango c'est pourquoi epermetaki bango bayeba kose distingue facilement ke bazali kaka prostitue bongo malgré ebele wana babalani bandoko bana batata mwasi
batoto bosina bana badoko na ba raison mais baye ko ifadile que c'est possible c'est on est en français si on est c'est tata yo mto na kipe c'est ça bilo kuta kwa na kipe c'est ça moi je suis on a na ngalo c'est ça kwa na na yeye c'est ça kwa na ngalo je devais pas faire cette édition et cette des amis à faire les bonnes gens à parler de la ligne par là. Oh ma ligne par là par. Bon si toi bana ya Adam ya Eva pour ma ligne ba ma ba di moki. Hein? Si vous sautez ça pour ba na jike ba na ba. Ça bon. So tu as fait moki no se uta na Adam na Eva si kwa watu ba na leo ba na ba uta di bana ndio ba na ka familia yote uta di ba. Voilà, on a la famille. Si on a la porte, on va cacher les balles de ceste. Si on sait qu'il faut moquer, ça ne faut pas de base dans la carte de ceste, alors on va la dessous. Sur les tirants, on les loue. Parce que tu as dit que tu as la coque dans la panne, la coque, tu fais le bilan. Pour le biseau, si vous pouvez aller payer, c'est que tu parles à la mission la mission. Si tu parles à la canelle, attends, l'ouli, moi, je n'en petit, tu vas quitter pour ta serre. Money. Oh, tu vas dire, il y a eu caca. Il y a eu l'autre qui tombe, le pataillon, vous voyez, à ta frère. Donc, à ta déconneur. Si vous avez parlé, à ta monobie de l'homme à l'ouville, et ça, pour les hommes, ils sont pour les vous avez vu qu'il y a des villes à Moka. Ingeta. Quand on explique la génération, alors, comment on va se distinguer dans les Égyptiens dans la République de alors, qui va conduire dans le poisson au sous? Qui va conduire ma maquiller à ma paille au pot qui s'en va Kala yengango, yaya kala yengango, tango jambo, yaya tango jambo. Ingeta, akademe sana sasa mabota esclave na bala na ete, avanda na kota na famille ya mosomi tu. Womani Abraham. Chamena nyaga. Siko na nini sora ba woni ba le ko to ba malamu ke. Sarah vous a servi après avoir démarré. Voilà. Après que ça se passe, maintenant je ne vais pas voyer. Alors Sarah va t'envoyer à l'autre. Je veux dire que juste toi injuste. Injuste. Je veux que tu vas garder sur la santé des arbres. On va faire pour ça là, pour créer. Mais vu que pour Abraham, Adam a continué à ministère avec les arbres de l'Emoussous. Je veux me voir là. Solo wana nyongo wana ya 430 ans nyongo libango bisope nesika totangisa bango to nyongo libango tangu na bango ekoki lokola condamnation ezalaki déterminé semeli basalani bazonga epai na bango me bisope tokoti nyongo monyokoli na bango ezalaki moke ya biso elekaki mingi tonyokoli bango ebele biso pe plus tard tokofuta nyongo yango plus tard tokofuta nyongo yango yango ekosalaka na période concordante na période oyo ebalani na eleko oyo biso tokonzaka bango ntango ya kofuti nyongo ekokaki yango ememaki mindele mpo bango bayaka kaka na nzala mpo boyebaka ntango nyonso eloko kodeplace bango kaka crise na ntango ya Abraham nzala na ntango te ya Jacob soki bisola Joseph nzala ekotaki na mokili bongo baye kosaprovisionne l'Égypte ndenge moko peka crise mondiale ezoya deja si babaki koya kosomba mabele epai na bino boyebi bongo baya wana esaleli mpo bazwa deja mabele mpo bayebi ke kala te mpona bazosila lefo kozala président alors ntango bato na sikoyo ezala ekoteli bango lisusu kuna babali koluka esika nini bakota mabele ya kobilikela
archive bake kokuta na periode ya roi Salomon bomengo ezalaki kowuta na ngambo ya Ethiopie mais na zandu ya Akaba oyo ezalaki na Yemen. Yemen lelo lobi ezalaki sangisa yango mabele wana nyonso ezalaki Inde. Nde boyoki bazolisa bino no bazoluka Inde, bazoluka Inde te, bazoluka royaume ya prêtre Jean. Royaume ya prêtre Jean ezali nini? Ethiopie. Eza Inde te. Eza bakode bazokode bino na classe po bocomprendre te eloko bazalaki koluka. Alors lokola ntango wana canal de Suez nano batimoli yango te mabele ezalaki ya kokangama ndenge wana sikoyo Barthélemy Dias na ndeko na ye Pero Dias na Diego Cao bazalaki basoda na kati ya armée boyebaka bato nyonso bazali baokosala armée boyebi armée ezalaka motei bobeta bunduki te bateknicien ya balobenge nyonso na bandoki bagence ya renseignement bato nyonso bazalaka na kati na armée. Alors ntango baye bakomi na fleuve ya Ghana bakoti ntango bakoti na fleuve ya Ghana bamoni ke eza yango te oyo bazalaki koluka babimi ntango babimi bazongi Barthélemy Dias oyo azalaki commandant ya groupe akwei malade ntango abemi nde sikoyo esengaka Diego Cao loko azalaki servo na ye aremplace alors bakozonga susu na Ghana te nde wana babandi kolonge sikoyo porte ya Afrique nde babandi koya baye kokoma esika na tosolola mwa malemo tolobaka te aziba te mbala moko tosolola mwa motema emandekaki mpo eza na ntina na lelo na bino bandeko baso bizaleli na biso bakomportema na biso oyo toza nango na bomoi na biso lelo soki tozoprete attention na maemandekaki te risque tokontinuaka kaka kokwea na bameme erreur ntango Diego Cao sikoyo akomi azali evidemment koleka ntango amoni mai ya Kongo nde curiosité esalaki ye akotaki me ntango akoti baye akutanaki na bango akutani na bato oyo baza ya kokoka na nyonso akuti bomengo ye na bamona te depuis akotama bato wana bien organisé na roi na bango bolanda te aye premier tour azongi deuxième tour ake kokutana na roi moni modela kopeso histoire correcte parce que na kati ya kokutani wana manevre moko esalema wana ntango baye amoni nyonso oyo apamonaki nde sikoyo bazongi epai na bango kopesa rapport base prépare siko en conséquence ndenge nini bakoki kozwela mabele wana ekoma ya bango plan basalaki yango wana alors bazwi d'escroc babandi bavoyou bamilitaire bato nyonso oyo na basorcier bato nyonso bakoki kosunga bango mpo na œuvre wana nde balati basoutane baklasse des groupe moko babengami bato nzambe bato ya likolo na kati na bango na bato ya batéâtre baza wana baja ya renseignement donc bien
arrêt. Bino l'air beaucoup kende. Le coup n'a pas toi n'a pas la violence. Bino beaucoup utiliser j'ai dit quoi dans ça. Vous va nous la caca. Vous va nous la caca manende. Hein? On va s'en aller dans ma bébé. Vous va nous la caca manende. Tine le bayaki. Makomi. Donc makomi na terrain. Et c'est mieux de bailler pour la terre. Alors, mon conduit, avec une protection spirituelle, la coupe on a besoin de soutenir mon conduit spirituellement. Physiquement, il s'encourage. Bon, surtout, il fallait qu'on nous canal pour affaiblir mon conduit spirituellement. Il faut qu'on affaiblir mon conduit spirituel parce qu'il faut qu'on y ait là. Bokonzi ya mokonzi yango eza misika nini. Tango nyonso badegize wana ya masango ya bamaser na masango ya mindele bajesuite wana bazalaki na kati ya terrain ti bozobetela bango masolo ke biso ndenge tozalaka tozali mbila tatu za kisina donc na ebandeli tozalaka misato tozali ntango ye atali makambo oyo etali molimo nzinga ye atali mokonzi mpanzu ye atali makambo etali misala donc ndela comprendre ke bana nyonso ya kintango bango wana basimbi aide spirituelle soki bozwi bango omoni et soki bozwi banzinga bozwi bayina kokende na royauté soki siko bozwi bampanzu bozwi baye baza na domaine professionnel ndela yekolilino nde akongoli sikoyo 3000 jeunes congolais trie na kati ya misato wana amemi bango na Portugal. Ozomona alors bango bakaba déjà bokonzi. Alors tango sikoyo bazali badescendant bazali babotama ya eteni wana bazwi basi ya mindele mobali mopesi mwasi molandi bapouvoir esi etekami ti mokonzi avandi bongo bagene oyo bango bazwaki bakendeki wana déjà bazotrahir le royaume parce que basi wana ya mindele basi bayambi makila ya bayini ya kobota mpe baboti omoni alors nsima ya kosala oyo nyonso wana ezwaki bango ntango ale groupe moko ya baye bakendaka kuna ntango bake kuna bazolakisa bango kaka bamerveille donc biloko ya malamu masolo ya kitoko to bazokotisa bango te na biteni oyo mabe ezali esurtout lokola bakutanaki na malchance ke mindele na periode wana bazwaki biloko mingi ya asie nde esalaki ke bana wana sikoyo groupe mosusu ntango ezongi na kati ya groupe na mtekolo ya ye moko roi azalaki kinovema oyo bakobenga plus tard doraruki ntango bango baye bango nde motu bake koconvaincre roi ke ya solo kuna patouti vraiment tala bazala makambo kitoko na makambo malamu roi soki alingi aresiste trahison spirituelle ezosala nini eza koaffaiblir trahison spirituelle eza koaffaiblir ye bandongo ke il faut kozala dynamique na kati ya bitumba oyo ndenge kozomona bino banso baye kozobunda na bitumba oyo esengeli boyeba kotosaka mibeko oyo bazosenga bino elengi ya kolia na komela te parce
spirituellement, alors il faut ici attendre la kufuta nyongo, autobandamo, roi convaincu. Roi comme convaincu. Donc un roi pas comme convaincu, a comme faible. Casse. Pas convaincre, et ça le là, escroc au poste. Comment vivre ça pour c'est à convaincre les gens. Donc le roi comme convaincu, c'est la chose d'ailleurs de la façon. Le roi s'est allé à Foucault. Le 3 mai, le roi Foucault. Pour le roi Portugal, celui à son là, whisky sur Pinini. Pas que peut qu'on a vendu. Mais c'est comme moi escroc à mon délai. Hein? Moi escroc à mon délai. Le roi Foucault m'a dit. Tant que si quoi à Zotia le Boko, à Zone Bani, au Banalelo Zinapou, au continent, c'est ça. Au continent, vous avez pour la yoga, il y a une notion basée sur la bouillade. Il faut que moi, à côté de la terre, parce qu'il y a des séries sur le sur le rigolet, il y a sur le saboté. Sur le rigolet, il faut aller voir pour le bail. Donc, sur le rigolet, il faut continuer si il y a le bac. Si vous l'avez pas fait, on a dit, mais quand on fait son dimbola, on va sauter qui est le biboy. Les gens qui disent sur le amen, 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 amen. Est-ce qu'il va venir ainsi soit-il? Même ainsi soit-il. Et donc nous sommes dans le biboy de la dans la cour. Mais amen des abréviations. Il y a quoi il y a des mots messages. Adonai, Nyume, na news. Troisièmement, ça dit ça. Donc ceux qui ont fait comme ça, ils disent que le biboy amen de la message du boya. Comment dire pour vous aller au mon maillet? Parce que le bateau quand la Jonah, il va dire Jonah était. Parce que quand El Shaddai, il va dire El Shaddai. Parce que ceux qui va dire El Shaddai, il va dire Jonah, il va dire même Elohim, mais il va mettre à bout pour prononcer dans ma nouvelle. Comment dire? Ceux qui va dire qui vont pour la yenga, moi je vais pour la yenga, je vais parce que je m'est parce que ça m'a fait parce que je m'est parce que maman mon colonel maman ça samedi ça va. Comment dire? Quand on est à minuit, il y a samedi qui est dans mon colonel ça vous le voyez. Comment dire? Alors les grands initiés, il y a qui démon des yeux dans la bosso bon d'accord. Ça me l'a pas ça. Ce que vous savez la tata mon pied, vous allez monter mon alarme. Ce que vous savez la table. Monter ma mère. Si vous dites les côtés de chacun des. C'est ça la gamme modèle. Parce que nous faisons dans Singapour. Si vous avez Singapour pour trahir, à cause faible, n'est-ce pas faiblesse n'a rien endémique et trahir. Baillir le passe. Singapour a su battre. Le 3 mai 1491. Alors, Baillir va continuer la condamnation. Il y a 430 ans. Condamnation déterminée. Indéterminée. Hein? Condamnation déterminée. Et ça, la bonne abonnée. 430 ans. Pour nous, continue à vous délai. Donc pendant 430 ans, on a des forces, on a la carte à Bolo. Bon. Mais si vous avez la carte à Bolo, pour trace, il y a mon qui n'a plus fait pour gâter. Voici ma maman. Pour trace, il y a mon qui n'a plus fait pour gâter. Et c'est là qui pour ça la maillot. Pour bananayer mon Singapour, à Zodi la Boulindo. Abomi, moi na impalwa zinga, baneka sola, bamunyo suba baliko yaka, ba yankanga lukeni, banengwa zinga, ti, toyeba yaka
pamba ezokota me bango bazotika bazopasola kaka nzela po toyeba ete mokili na biso nde tobungisi me nzela ya kozongela na mokili yango ezali nzela ya balongo wana. Donc mpasi nyonso balongo bayoka eza mpo babatela nzela po tofunga libela te longonya na balongo. N'importe quel esprit T, parce qu'il ne faut pas supporter torture Mundela et Nango. Et Mundela a utilisé atrocité, il y a seulement pour nous parler de ça. Mais par donc on a un niveau supérieur. Quelle belle trahison, quelle belle négligence. Pour les lorsqu'on kanisi yaki bavita Mundela kangiye abetisi ye na lubutu mobimba titongo ayebisi eki bavita moni bakoni wana etonde wana kala te bakotumba yo wana yo na mwana na epozala kaka libere yebisa bandeko na oke okosi bango na makambo nyonso olobaki somo ya koni na moto bozolanda somo ya koni na moto kasi yaki bavita amoni yango te alobi nzoto oyo putulu ya pamba okotumba ngo wana kala te eziki nango kasi ya motuya misio oyo nga nayelaki molimo ya tata mokili. Alors, en 1969, en 1969, vous savez comment? Hein?
comme en 1969, juste en 1966, 67, 68, Mondela Bali déjà vous préparé ma campagne d'évangélisation. Ma bandaki na Mondele Moko, ayaki bazobenga globe de la mort. Globe de la mort, à tout ça la démonstration beaucoup de tukutuku. Nabandi nguza lususu boyebi tata wana Mondele wana. Azalaki kotourne globe moko boye. Ok. Sur le temps globe de la mort, asali la démonstration wana, batu nyonso bakomi attiré vers Mindele. Mbala moko Osborne. Osborne sikoyo aye na Ponka Sabubu. Wana Ponka bi, alobi na ye, tangu ya Pentecote ekoki ya Molimo Mosantu. Na kotelemisa bakoka kolobisa bababa, abengaka bakoka ebele. Nzoka ye azalaka deja na mwa groupe na ye ya bato ya théâtre. Oyebi mutu moko ya théâtre pululu. Aye na bapululu na ye moko adesoki bambongo. Na Ponka Sabubu wana bato babenga bakoka bakende bababa bakende nga nayebi kutu kulutu na biso moko mpe ya quartier azalaka mpe na defo bango nyonso bakende Osborne kale epela bato asali mwa bademonstration kaka na bato wana soki mwa misatu boye pa ntango akati bato nyonso bazonga na bango bakakina po akendeki bwate azongi bwate oya koka ozonga no kaka koka mutu moko afinana nde kobonga te. Mais démonstration et attiré la ligne de la créer sur le mouvement pentecôtiste. L'église pentecôtiste, c'est quoi le petit pétaco? La commission de la campagne, il y a guérison miracle. Parce que les étudiants qui démontrent pour Kimbangu et quand on dit plus, parce que comme le climat catholique, il y a pour Kimbangu, guérison miracle de la pédagogue, voilà qui nous dit quoi pour votre psychologue. Et bayebi sikoke ndenge bamoni signe Mobutu a changé mboka Kinshasa, Léopoldville ekomi Kinshasa, a changé babalabala mosusu stade du 24 parce que avant politique à retour à l'authenticité Mobutu déjà changeaki Kinshasa, Mbandaka, nini oye monument père premier alongoli yango asala eloko te na kati ya mboka oyo Populate ville comme Mbandaka. Alors vous avez la présenter qui déjà qui vous fait pango et cela. Dans ce article, tu peux comprendre que Bino Kuna fait, hein? Allez, impulsion, la Tindi Toyota. Parce que là, on va révéler à tel point que Masala, publicité à Toyota à niveau Moko, t'as le souci à Boko Eba, Bango, t'as le mal. Je ne peux pas révéler, hein? Tata Tita Toyota. Vous en se rappelez? Bibi ya Toyota, Kaye ya Toyota, Nyoso ya Toyota. Alors, Miss ya Batu Nyoso, et Moni Susu Asie. Voyez la pile ya Toshiba. Vous en se rappelez? Toujours fait ça rapidement, il est beaucoup de choses. Si vous avez CCC, révérend vous, Abali Sito Osaka na mouvement na ye. Alors, awa ntango sikoyo Mobutu asali recours à l'authenticité guerre na bango sikoyo guerre na bakatholike mouvement pentecôtiste nde ezalaki sikoyo korécupere na kati ya katholike bacreye bamouvement charismatique ezokritike katholike oyo ekoti bilenga mwinda na bagroupe de mensonge oyo lelo bozobenga groupe de réveil ebandeki na bagroupe de prière na kati ya église catholique bavendredi baekozala na catholique boyebi bilenga mwinda ezali bamouvement récupération bamouvement charismatique bakutela soki kosali makita na kati ya lingomba bozokritike lingomba bakobakisa bino na kati mpe bakobengana bino mais bango chaque vendredi baye ono toboyi idolâtrie ono toboyi boye basango bamokoki bakenda bagroupe bango mouvement wana ekoti ya récupération bokango kuna bakeko
po ekufa te batie baninga bango balokole basali bayesu ya mwendo nyonso nyonso. Nsima na yango baasiatique bakoti na terrain bautilize quelques européens bazwi monsieur Jacques Marion aza français. Sikoyo lokola bino boza na kati ya christianisme ye sikoyo acreye mouvement moko ya lokuta na kati eza bouddhisme mais sikoyo mouvement moko ngo nango association de l'unification du christianisme mondial. Sikoyo eza na mission nini na libanda eza na mission esangisa mokili mobimba bakretien ya mokili mobimba. Alors po bato bazala divize te mpona na stratégie mpona na malamu tala engambo yaya tala engambo osoki bazopekisio babilikamana kosala ngo te esalaka nini esalaka nini atika esalaka eloko eza moke meza monene ndenge akokaki kondima kofungama ya nzinga kuwe kokomisa rasi mobimba ndenge toza lelo présente eza nini avant tout engagement nyonso abozwa kotoyeba parce que bato nyonso bakokundisa biso bakoyekola soki osimbi boye osimbi kolanda tonga soki babina makambo oyo parce que eza mokolo oyo tokufata bokotangelanga ntango awa te eza mokolo tokufaka po tokufa eba mosusu bazia po bakoma biso lisusu bien bien na même stratégie ya kala alors po tozala mayele boyokaka malamu parce que yo komona tui na libota nayo mayele yo makambo ozomona kaka otelesoni ya nzela linga na tie biso lisengo ya solo eza na kati ya boyini nini siko esaleli Jacques Marion ntango aye wana babandi makambo yango lere wana Sénéri bakangi Jacques Marion babeti ye ndenge babetaka ye ekomi mbemba efotofuta Jacques Marion azongi révérend Moon ase préparé ndenge nalobe ake asali mouvement ya unification mariage interracial omoni politique mpo bato basanga mais nzoka ezali mariage interracial te mariage ya kozwa bayindo sikoyo basali boye bazwi bana basi ya ile ya Hiroshima na Nagasaki. Mpona nini Hiroshima na Nagasaki? Po ete na ntango ya deuxième guerre mondiale Belgique apesaka uranium ya Congo epai ya baaméricain po basalaki nango bombe atomique bake kobeta nango ile ya Hiroshima na Nagasaki. Sikoyo bango na tour na bango baseplende balobi il faut Congo afuta infraction ya association de malfaiteurs. Ozomona parce que Congo a participé à la destruction ya Japon. Yamona bake kozwa sikoyo bana basi wana ile ya Hiroshima na Nagasaki na bana basi ya Philippines. Sikoyo basali nini na mariage interracial mpona na malamu bazwi bana mibali ya Congo Central na bana mibali ya Bandundu bango uniquement Congo Central akobala Hiroshima na Nagasaki Bandundu akobala Philippines mais mibali ya bakoréen na bajaponais bakobala libanda te bakozwa basi ya rasi mosusu te sikoyo komona yo kozala congolaise babalisi yo sénégalais ozali malien babalisi yo angolaise mais mpona secteur stratégique oyo mais mpona nini Congo Central na Bandundu bokoloba te yo te estce ezazaka bango te parce que na Congo Central bazoduka molimo kokunda mpo badelaki kosala na Congo Central ozomona ntango sikoyo basali bongo bana mibali wana
babalisi bango basi wana babotina bango bana wana. Alors mission sikoyo nini il faut convaincre président ya Congo zali ntango wana Mobutu to andima kozwa paquet ya révérend Mour. Alors pour affaiblir Mobutu davantage parce qu'il y a une façon de présenter le Congo gâchette l'Afrique pour la Dakar. Alors ok kwa ile kika na kata mboka na mishima kama hiyo tunasoma pale zote kaka. Tangu sasa ni komisi moja la pekee ya ni komisi hapo parce que tofuti 450 ya solo na bakati bambeba oizalaki ezo cause lisusu tort parce que tozo sala ni tangu ya kipavita ye ebobito tika mingele na bomaye biso koko tobo c'est que tobini to continuer na bomo ya bitakanga ye nde moto kwa onyo to bazoya modela zosu aka ko tike la bino ko makabango to tangu bino bozo yina ezo lo balakola bozo boya kobika nde zo sala prolongation pour ça. Alors tangu nyoso yo bundisaka mosala ya Pemba Kalunga yeba kozobo ya nayo bodamu na bona la dosi boye bakoyo boye bakotosa ndeko na ngai lelo awawa mokonzi akoka sala édition na nzela Pemba Kalunga o lelo tomoni lelo tokomi na boso lelo soki oyebanaki mokolo yango mbele bakonzi nyonso batelemi lelo mbele mikoloto misapi mikande ezokomama toza koinvite mindele tobana na bango mesa totuna bango bayebi nyonso ya 430 bayebi yango bie bayebi yango te formation wana bayebi yango to bayebi yango te alors soki tolobi niet biso na bango totati parce que bango baza na niongo na biso bakodevoir biso ya ebele mais yo ndeko ozali odie tozala na bomoko po tokunde tumbo toprefere trahison likolo ya kolia na komela lelo tozawa tovandi na bino soki mai tolobaka na bino eza ya Bakalunga te balongo ke bino boza bakondani ate oye lelo eza libaku na yo nekotala na mboka na biso oyo touti korate mbongo nani ya ebele oyo lelo mbele biso nyonso tozoreklame mbongo wana likolo ya likunya alors kebela na bongo ino likunya na moninga na yo likolo ya likunya ezali ebi mindele ndenge baza boyeboye bakateke bazosala makambo na CCC yango wana kolongola vraiment makasi lokoso ya mbongo soki okuti ndeko na eloko na ye eza ya ye eza ya yo te kolinga te omoni moto aza na mbongo okende koyebisa omoni aza motelema te olia ya kaka ya nango na kilongo eza mbongo na ye oyo aolia kotia na kilongo ezali lisungi na kozwa nguba ate okuti yango bamillion eza ya ye oyo kondima te nyonso koza na mbongo no babotela bacango bana bake mbongo ya lisanga bongo sikoponi nolingi ya moningi ezala ya lisanga ifo botika moto asala likambo na volonté parce que oyebi lelo tozonyokoma makasi mpona lobiko oyo lelo touti korate mbongo nzele na bene lelo tovandi awa démarche ebandi réhabilitation ya mfumuki bango bakali na conférence si ya mfumuki bango tokei tosolola makambo ya mfumuki bango biso tozosolola na bango tolobi mfumuki bango azali lokola botie mai ya fufu na moto bato soki baye bazokuta nini ezotoka mai apres botie fufu botie bongo fufu basangani na mai
sikoyo na nsima okokuta mai na fufu so okokuta fufu. Mai fufu asali nini? Ameli mai. Eza mpe ndenge moko mokili ezalaki ya Yesu eza lokola maji wana ezoto. Siko ntango kumutu mbango aye aza lokola fufu. Ntango ye epai ya bayindo Yesu asali nini? Kumutu mbango asali nini? Ameli Yesu. Bandeko na biso baboyi. Conférence eleki na nkoni nyonso baboyi toloba. Nsima nango toye na réhabilitation ya kumutu mbango. Mais botala république oyo eza na bajuriste. Eza na bajuriste bato basala droit awa na moko. Bamibeli d'intellectuel badocteur ya droit na moko balicencie mpe bongo na bongo. Mais lokola bakotisaki likunya bakotisi concurrence comparaison botala sikoyo eloko nini esalemi. Kumutu mbango bakondane ye en 1921 c'est pas la Belge, la cour militaire belge. Les gens qui ont dit la réhabilitation pour Kimbangu, gouvernement congolais, l'État congolais, l'église kimbanguiste va s'arranger pour la réhabiliter pour Kimbangu. Si vous réhabilitation, vous allez la monter. Belgique ezali ekufa te oyo akondamaki Kumutu Mbangu ntango wana leta congolais azalaki te. Ozomona bajuriste baza na mboka oyo ntango tokoloba boyo te omoni bango ndenge batango bazofinga biso te réalité oyo bazoréhabilite Kumutu Mbangu sikoyo réhabilitation bakosala ndenge nini basali cour militaire congolaise. Bango nde basambisa Kumutu Mbangu. Siko Belgique, armée ezali bi ekufa. La police ezali bi ekufa. Siko cour militaire belge ezalaka te esambisaka bacriminel ya nini ya Belgique bien basoda ou bien bato basalaka tente ya sûreté ya Belgique ezali te. Mais soki balingi baréhabilite Kumutu Mbangu, il faut babelge basala cour exceptionnelle de circonstances. Ozomona ezala constitué na bajuge belge oyo sikoyo Kumutu Mbangu akozala représente na avocat na ye mpe l'état congolais représenté en tant que parent. Ozomona alors babandeli sikoyo révision ya jugement wana nde na suka bake koakite Kumutu Mbangu. Et quand vous Belgique a quitté Kumutu Mbangu, alors il y a une réparation de préjudice causé. Ou il y a une indemnité, donc il faut indemniser dommages et intérêts. Il faut dédommager Kumutu Mbangu. Yé, Bananaye, Mwasinaye, l'État congolais, la race noire, il y a le blague de Moudela, Moudela, Moudele. On a de la mission d'ailleurs, donc, il y a dans la réhabilité. La Belgique peut indemniser, vous dites moi les combien? Hein? Mais s'il faut y avoir monté scénario encore, et tout dit dans l'aventure, na kasi na l'intérêt moko boye. D'ailleurs, notre réhabilité pour Kumutu Mbangu va revoir le jugement, mais la Belgique va se sécher. Congo est pour le Mutambo. Alors quand on va réhabiliter sur le nez, on va dédommager Kumutu Mbangu. Azate yo mona wapi yo zalaki te yo tata mwana no bakangaka ye injustement sikoyo yo moko ye nanakangisaka mwana no o voisin aza wana sikoyo yo zwi mwana no tie wana ogoloko yo kotaka na mile na ngako filmu babeta yo nabosani na ngai yango nakota yango lisusu te osala prison ezalaka eloko eleka. Alors, plus grave, c'est qu'on va prouver qu'il y a sa réhabilité. Là, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, ma paix peut-être au sein du Sabino Berger, ça ne Berger grave. Télévision sur la partout dans mon utilisation là. Va me dire le représentant, va me dire ça le représentant.
présenter pour Moukiba. Akeli na Mbanzango. Monsieur de Mito Sala, mandat le 3 octobre, voilà, na Mbanzango, pas question, dis-le. Il faut pas monter pas ça. Monsieur de Kélé. Du coup, il y a du coup, il y a un homme terme. Moni Matata Mokele, le mot est pas là-bas. La bosse a dit que la zone est là, sur le Mouko. Si vous comptez la maman, on va se faire dans Mbanzango. Lui, tout se poser là. Voyez la cachot. Ma côte ici, le représentant, le col aux Arabes, la condamnation, l'obémission, condamnation, ici. La bête n'a pas encore passé. C'est bon. Maïe et Ataka Mokeleye, le milieu de Déco. Pour qu'il pas Azaraka sur le condamné dans Bazango. Mais il y a qui condamné dans Bazango, ou à côté cachot dans Bazango, il y a beaucoup de la Bimisaka. A transféré na Katanga. Osoko na siko. Siko ni wote na bimisa kumukita na prison kwa kile na Mbanzango kubiko la na Katanga. Kwa sisi kile kitu kwa kuna. Siko kile kwa bimisi na Mbanzango yeye kwa mudele sia bimisa kwa na Mbanzango. Siko kile kwa bimisi na Mbanzango na. Kwa kumukita na ngende kwa siki na Katanga. Osoko na siko. Dikunya pate siki ba yeba ki modi matata ina na. Wakati kabisa to na Mbanzango. Kama kendo sala seni wana na Katanga. Lero siki balobila kendo sala musu sukuna to tuna bongo kusala kwa koso. Sio mwende ba kusala ya sisi ba telekika. Osabona. Siko kwa tuna ba juriste to bazana mboka utamu makambani zo sale. Kwa maomba zanaki kusala bisawana. Bazaki ba juriste. Siko ba yeba ti proto ba yebi a hotel. Il y a des caisses qui m'ont réhabilité pour qu'il faut que dommage intérêt là. Otana Nguza Toto Wao. Oh, Bidia Passi. Déjà réhabilité. Donc, la foule, ça m'a déçu.